bana pasi bosala misala napesi bino bana botika koyimayima napesi bino bana botika. Nous allons na papa chargé d'émission, papa Richard Isika, hier allé chargé d'émission, président Awa, au moins à la temps, nous savons que la papa n'a pas pour dire, mais ça y est, nous allons faire le cours na chargé d'émission, et premier vice-président, il y a mouvement social de surveillance climatique, MSSK. Papa Nabiso est le président. Il y a fondation Simon Kimba, papa Simon Kimba, on a Congo Brazzaville. Pour le pense que vous bien papa Armen à quoi vous tellement pour une émission à l'égo, donc ça y est, vous pouvez aller au fond. Parti, c'est bien ça, va dire. Révérend pasteur. Et tout abami prise au bami plutôt prise Voltaire. Kutanga mubimba, kutuka Kongo ya bamuta ingumba. Ye azali nani? Ye azali président. Donc directeur général. Il y a les salariés qui sont qui font faire qui m'ont donc, Azali Belokola, président délégué du collège exécutif national de l'église kibongiste, na
pour la République du Congo. Donc, pour nous allons trouver un collège, président du collège, donc, il y a Azali, dans le président délégué du conseil du collège exécutif, il y a Congo Brazzaville. Il y a une ambition, il y a un contact, il y a il y a un modèle, il y a un pasteur, il y a un Moussa Mouné, Oyo Kamba, il Kamba, Papa Simon, Ibango, Yanga, Nayamo, Sénat, Patrice, révérend, élément pointé, Isoba, Papa Commissariat, Modèle, c'est mon père, président délégué du Collège exécutif national de l'édition de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Iba. En République du Congo et directeur général de la fanfare kimbangiste ainsi que FATI. Motif, il y a hors de mission naïve. Rassembler tous les musiciens de la fanfare kimbangiste ainsi que FATI Europe à la paroisse de Paris Saint-Ouen en République française afin d'organiser un grand Tinzani spécial contre le membre du mouvement social et la surveillance kimbangiste en sigle MSSK Europe, réunis pour cette circonstance le dimanche 8 octobre 2023 pour l'impulsion des travaux agricoles du centre agro-pastoraux de Bakasanda et Kinkewa dans la province du Congo central en République démocratique du Congo.
Une valorisation durée 3 jours, départ dès que possible, retour fin de mission, transport véhicule, avion, métro. Itinéraire Montréal, Paris-Montréal. Prise en charge église humaniste locale. Fête en Kaba le 17 septembre, le représentant légal, Papa Simon Kimamouka, l'ami chef spirituel. La banque de Yogi, mission pour le Bouddha aïe dans avant. Ils ont mérité déception des mains, au contraire, ils ont mérité en rapportant au point de la bénédiction. D'abord, c'était là, ils se pensent que ma parole. Si Gado va vous mettre ça, vous avez son mot de SMO, révérend pasteur, la communauté, la communauté, moi, je vais vous ensemble. Merci, nous avons la venue de Maloba, Simon. Tomoyaka awa pour la boloka mati. Toyoki maman, japonais a dit iso. Tosi si koyoka mati, toyoki va communiquer, nion se sengeli, to pestani mbote pona lukumu pe respect ko sengeli, to kwa kozana na isika pe sima to lina misala. Tangu toyoka malako ya maman conseillère, toyoka malako d'abord ya papa délégué na biso oyo atindami, toyoki malako oyo maman conseillère au Pésabiso, au Badi Moussala. Rythme ya Moussala, ils allaient au biso, pense au Seigneur de tous. Biso, il a besoin de Sainte-Doué, il a été papa, Azali prêt à recevoir par moto, Azali prêt à recevoir Moussala, Oyo, papa, Prisna, papa, Ahmed, la mise sur la badou, et le monde n'a pas reçu à Sainte-Doué. Et qu'on peut mener dans le mambo, nous sommes azali nango kosenga. Na yango, biso bazali kosala biso malamu, eloko pe biso kozongisa kaka nzambe mpe nzambe na biso reconnaissance wana, malamu wana. Na yango, tozala na kati, na kimia, na limemia nyonso, pe tosala mosala ndenge elongo bana. Amen. Senga na papa na biso. Papa, révérend pasteur, avant élément la seconde fois ya Maloba, boso ya bana na ye ko ye ko yo ka mongo na ye, mokolo na ye papa please, tellement ko de ko wa Maloba. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Espoir du monde, Église universelle. Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Ziambu oye!
na kombo ya tata ya mwana pe moliko santu batata na bamama kimbangisi lelo tozali 8 octobre 2023 nzambe azali moto ndenge mosusu likambo oyo tosololaki yango na quelques musiciens kotala lelo nzambe akonkrétise yango tomonani ebele e tozali na mama conseillère na kati na biso conseillère direct azali na biso e eloko ya esengo nakanisi tozali kosentir biso nyonso ke batata na biso nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santu papa simoki mbangu kiangani bazali na kati na biso awa nakanisi makambo wana ezalaka na biso ebele ntango bango bayakaka tosentir ke présence na bango na kati na biso na bandenge misusu bakomona eloko ekiti nekola mutu na matoyi misusu baza kosentir mwa mipepe nde wana ezali kolakisa solo to bazali na kati na biso nakanisi na ntongo ya lelo na ntongo ya hier abengaki alobaki nakozala miso na matoyi na ngai ekozala na epai na bino kuna me elingi oloba nini kazali solo na kati na biso e bango misato nzambe tata mwana mpe molimo santu bazali na kati na biso yango wana batata na bamama nazali na mwa likambo moke ya koloba soki tokei na buku esantu tokotanga na Matthieu 4 verset 1 à 11 Matthieu 4 verset 1 à 11 elobami kuna ke nkolo Yesu ntango asali 30 ans na kosala mosala ya tata na ye azalaki simple enveloppe nani mais après 30 ans akoti na kati ya désert asali 40 jours na 40 nuits pendant 40 jours na 40 nuits azalaki kolia eloko lisusu te azalaki komela te botala alia te amela te mpo na nini et il fallait sacrifice wana mpo na déclencher mosala molimo me ntango abimi satana amonani ya liboso alobi na ye bongola mabanga ekoma mapa ye alojongisi ye moto aliaka kaka na mapa te aliaka mpe na maloba euti epai ya tata nzambe alobi na ye fukamela ngai no, ya mibale alobi bwakama mpo te komama baonge baya koyamba yo ye alobi nzambe batiaka na épreuve te fukamela ngai nakopesa yo nyonso batata na bamama nyonso wana ezali nini ezali bomengo ezali babien ya mokili ezali mbongo diamant or makambo wana eza koyela biso mingi nkolo Yesu alobaka kende bafukamaka kaka tata nzambe ngai nakolanda te abengisaki ye makambo wana toyebi yango papa na biso papa Nzenge na kutima Joseph toyebi nini esalamaki mokolo ya lukulu ndenge elongi na ye paswamaki tata alobi kende soki okei te ngai na yo bien te mais soki okei okokufa botala épreuve ya ndenge wana ye andimaki sacrifice wana malgré badifficulté ndenge toyebi histoire aza kokende mbango atoki nzoto nyonso makila ake na boko kosambela mpo na tata alekisa likambo ye alobi te ake asali ndenge tata atinaka elongi na ye epasolaki partout mpo na likambo oyo nkolo Yesu mpe na mont des Oliviers na jardin de Gethsemane azalaki koprie tata alekisa likambo oyo mapelbi
volonté no salam likambo tozali nango batata na bamama sinkole ezo abota kabana ka tozali likambo te tosepela ndenge tozali na bamama conseillère direct na kati na biso po te bango misato bakiti baye baboti elingo oloba likambo tozali nango libelela na libelela oyo bazali kokanisa ko lingomba ekomi kokufa lingomba yango ekomi kilikili me lingomba ekokufa te film oyo tozali nango oyo papa esa na ngai na nkambo mwana na ngai film oyo nasi natalaka yango tolongaka yango eli film oyo asa atali film amonaka yango jusqu'à la fin ayebi ka acteur alongaki acteur principal ya film oyo ezali tata molimo santu ntango ezali ntango na ye oyo tozali kosalaka oyo na bareseaux sociaux kofinga kotsola kodesobéir tata na mama ngai na yo moto kosila lingomba kilongo ekovana libele na mokili jetiki yembaka nzembo wana ekovana libele lingomba oyo bazalaki na mindoki balambi kokanga yango me ngai na yo te mopepe ezali koyaka makasi bolanda nzembo oyo papa apesaki na bana jeteki ntango azalaki na kinshasa mopepe wana ekozwa nyonso me kangamba makasi na batata kangamba makasi na famille santu kangamba makasi na tata molimo santu sinon mopepe yango ekomema yo soki ememi yo ke okei na ntango anoa bakwataki boni 8 na Sodome et Gomorrhe babimaki boni 3 me bazalaki bato ko na biso nzambe azali moto ndenge mosusu triage eza kosalama bajetiki baza koyemba totika kokamwa na oyo ezali komonana ekateli bandimi ebelami awa na se solo ekateli ebeleli ntango ekoki me triage wana ezali mpona atterrissage forcé ya tata molimo santu mpo te oyo bazali kokanisa ye akoatterrir me ntango akoatterrir mingi bakokende libanda nzambe mpe apesi bango mitema makasi lobi ntinzani baboyi me bayibi kaka kotonga kotsola kofinga me atata na bamama okokende na yo mopepe wana ekozwa yo nzambe akoatterrir mpo te na Congo Brazzaville atunaki biso kimona meso olaiswa papa kimona meso 3 fois mais soki tata na yo okoloba nini akende mais soki mama na yo akende mais soki ndeko na yo akende mais lelo soki okomi tata no mama no okomi rebelle obandi kofinga bato na bareseaux sociaux obandi kotsola mais yebaka nzambe azali moto ya ndenge mosusu Matthieu 12:32 nkolo yesu alobaka bofinga tata bokolimisama finga ngai okolimisama mofingi tata molimo santu okolimisama te mingi balobi ke papa Simon Kimbangu okiangali ye nzambe molimo santu te bema tata bamama bongo tata Simon Kimbangu ye akende kaka boye azalaki kaka aventurier ye azalaki nzambe molimo santu te mais soki tolobi ye azalaki nzambe molimo santu mais ye alobi na bamama mikala na lowa nakovanda libelela na mokili mais libelela yango akovanda ndenge nini papa Mfumalongo le 10 mai 1992 botala na bareseaux sociaux boko retrouver likambo wana alobi mwa ntango moke bokoluka ngai na okobomana me bokono regrete ngai koyo bamama mikala bakoma kotuna papa Simon Kimbangu batata na bamama papa Simon Kimbangu azali nzambe molimo santu papa Mfumalongo alobi likambo baki kotoke na porte baonjelu batali boye batali après baki kofukama me mpo na nini osalaka biso boye kaka ye moto abengisaki satana na likolo ye nzambe molimo santu azali na biso nazali koloba azali awa oyo bazali komona ye bazali komona ye azali na kati na biso kaka ye wana alobaki en 1910 na obota en 1918 mama Kimba Vita alobaka aroya babrûle vive le dimanche 2 1706 babrûle na mwana na ye na mobali na ye ntango baza kotumba ye ndeke abimi akei na direction ya nkambo bosala barecherche mais soki ye nzambe molimo santu bongo
Voilà. Ezali ou ezalité? Mais ma tata ma maman. Tout ça les royautés. Quand on tout le temps mon Nzambe, ça la attention. Nzambe to lobi azali Nzambe, mais Nzambe azala ka moninga te. Boya kala, ba ko na biso Abraham, Noah, ba Jacob, ba longa ka passé bazali ko la mission na ye. Kota mon Nzambe, yeba ko la mission na ye. Bazali ki na mo mabe mike. Mais bazali ko to sa on Nzambe azali ko loba. So Nzambe sa lobi asa lobi. Nzambe tel. Mais zali te Nzambe lobi yo ni ko kakola. Oh boité. Ah on dirait zali papa te. Zali papa zakwa yo kana ba papa prise. Nzambe batambola kana ndenge wana te. Soka sa lobi asa lobi. Mais yo zali ko douter na Nzambe yo zali nani? Furumi kaka pamba. Si ba nyati yo okei. Celui moi parlé comme ça là yo comme crier. Tata la maman. Ba ye kola en collier nyonso ba kufa kana ba condition ndenge na ndenge ndo ya Yohana. Jean-Baptiste va kataka kingo. Ngana yo bisu na fakito lobaka pour papa nous mourons. Nzima kufa bona tata Nzambe. Bongo kenena bo moyi ya seko. O kenena na o koto ndule le kalela fonfore beta kwa mikolonyos. Nzima kufa na yo pona ni kama tata mulimo santo. Nzima baba empoisonneur. Nzima ba bomayo. Nzima ba finga yo. Ba tata na ba maman. Les kamoto zali nango ezali na biso chance. Kozala kimbangis mais zali chance. Mais ça l'attention. Ce que zali kimbangis ko tshona tata mulimo santo te. Oh ba yebiete wana bana bango nde mususu. Mais yo yebiye. Ozali na keningoma na ye. Ozali ko tshona ye. Ozali makala moto na mutu. Tozali awa na mboka poto. Tomoni to koti mboko. To lobi a misu ba lobi eto na paradis. Mais ngai na yo to yibi pas to mona kao. Ngai na yo to yiba condition to zali awa. Ngabe na zali moto awa. Donc to yibi ba condition. Mais tata maman to za ko bota bana. Ko luka ba malédiction ko ken li bota te. Makama tata mo libo santu. Ko tsaka ngo ba virgule te. Ko tsaka ngo ba point te. Tsika ngo ken ndenge ya zakolinga. Sur une malédiction, et vous na yo. Bakoko na yo. Bakoko. Après, Moulouka, bana bwendengini. Ngai bana. Ngai boy. Tata maman. Salela Nzambe. Nyonso tozali nango ezali aye. Nyonso ezali aye. Matthieu 12, 43, 43, bokete 58. Ezali koloba. Soki molimo mabe bimi na moto. Et que nous lukaka 7 makas après Djongi. Bozo mona kabato mingi ba komi tetu. Mitema na ba komi makas. Pote milimo ebimaki papa limisaki biso. Adjungi sangi nyonso na 0 2023 3515 22 mars 2023 Alliance Asika. Tango 7 a kokisaki 105 ans et non Chabotami. Alliance Asika. Papa Djengena Koutima Joseph Alliance Asika. Alliance Sibiso, démarrage Asika. Mais, bon, moni que depuis Wana, turbulence. Mon pépé, pote, milimu mako, jamilimu musus, et ba koti na biso mingi. To komi ko patapata. To komi na makamwa ndenge na ndenge. Ko finga balon nyos, ko tsula. Boko tsula ba papa conseiller direct. Boko tsula ba papa conseiller direct. Bozali ko tsula famille est sainte. Mais ce que tu lis famille est sainte, tu lis tata. Tu lis tata moulimo sainte. Tu lis maman conseiller, tu lis tata moulimo sainte. Tu lis papa conseiller, tu lis tata moulimo sainte. Papa Yusengango, semaine passée. Mais puis nous allons comme on a été, ngai tata, c'est moi qui m'a entendu, mais ngai maman moulute. Ngai papa Simon qui m'a entendu, mais ngai papa Zakote. Mais on fait de compte au lobby, ngai tata moulimo sans tout. Tout ça, très attention. Ma kamwa moulimo ezali ndenge mosusu. Oh te bako ça la statut pour la préparer pas ça d'inter. Mais papa il s'en ngai, même pas on parle pas quand. Qui tio yo bavana kana ndenge mosusu te. Bokanisi
na lingomba tata molimo santo yoko kuma chef spirituel kaba eza ndenge wana te kiti wana ebonga makuna ye moko ayebi ndenge nini asalaka tokotia bastatut totie ndenge baprogramme ya littéraire ou ya mayele nzambe azali na programme na ye apesi biso mayele bosali likambo me ye azali na ye ndenge ekomami me kuna balobi nini bokonzi ezali na boyo bazali na makila wana kuna elobami oyo etali chef spirituel ezali chef spirituel en place nde ye moto akokanisa nani akoya na révélation na ye me ezali likambo ya ngai nano te bandimi ekosalaka baprogramme batata na bamama tosala très attention likambo oyo tozali nango sala attention tozali kovivre na nzambe tata nzambe mwana nzambe molimo santo e oyo ezali ntango ya tata molimo santo molimo ezali kotambola boyi mpona nini bakoki inaugure mausolée mama tata mwasi mama tilulu boyebi yango boyebi ntina wana bosala barecherche boluka boyeba azali nani bobuku bosala barecherche mpona nini inauguration ya mausolée wana mpona nini inauguration nango batata na bamama nzambe adi vitesse mosusu alingisi se alingisi likolo nyonso esetelemi tolobaki alobaki ntango eza yo ekomi me batata na mama bokanzi ekokweyama ezali deja me ngai na yo toyeba komibongisa ntango ekobela maboma ekomi ntango ya baliwa ekomi mpo te nini makambo wana eza koya ntango eza koyaka oza prete edio okei te no ezali papa mna bimisinga lingomba te te papa zange na kutima alobaki babimisa moto lingomba te me bongo ye oyo azali awa ezali nani donc papa zange na kutima okazi akenaka alobaki na kobombana azali tata mama sambelaka na bangongo bapesa zala droit akomona ye oyo bamonaka ye bazali oyo bamonaka ye bazali nazalaki na covid na Canada na moi ngonga makasi navandi naza koyoka kola mwa pongi moto aza koyeba na matoyi apres balobi kiangani nzambe na ngai tolongi napamukabe mena baza koyimba nzema ya kimangisa te bato bazali te nabengi papa alobi avion oyo yokojonga eza koya batata na bamama nzambe azali moto ya ndenge mosusu ntango toyi na batelemisa biso bakonzi ya fanfare kaka na 27-28 mai 2023 toyi na mama moko boye azali kimangisi te asala batour ya poto nyonso akena jonga mpona koluka mwana azali kozwa te akomi ekola lelo na pokwa ngana abengi ngana biso ozokende nkama alobi na avion comme ezali nzela makolo te so olingi okende ngai na kokende totonte lobi wana tokomi na kote tozwaka avion du retard ekena otika ministre moko ya RDC kojonga du retard biso wana tojongi maintenant tojongi Congo Brazzaville yeba jongi ndako nabengi un peu temps nalobi tokende lobi non okende ngai fo nakende todue toke pour aller vite tokutani ye topesi na papa basoleli baona papa kuna basilisi tolongola on tuba le 29 mai tojongi Congo Brazzaville kimangisi moye batata na bamama makambo wana ezali ebele sina vanja na koloba ngo mingi po te papa mfumalonga alobi biso yango ebele etoza komona ngo mingi mama wana binga
autour il y a le 25 juillet. Ah papa, ngana wuti pas docteur awa alobi na zana demi mais demi wana ezali côté au moins na ba femme ngame ndenge nini alobi tata na bina zali ndenge mususu ya alobaki na ngai kende mais bongisa na mobile na yo na kanisi botala ver na katikati ya juin bongisa na mobile nzamba ayoki bino mais mama anaki epa docteur balobi na ye femme demi ewuti omwe na femme ngai na dwi makambo na bi ah mama tika tokumisa nzambe nazali kobenga papa chargé de mission ye mdako sona papa nalobi na ntongo aloba na ye kimangisme oye ntango abengi papa alobi mama wana comme bino moto bomemaki ye ntango avandaki kaka wana natiaki ye mwana na kati natiaka ye mwana wana kaka na kati ntango avandaki wana batata bamama ye na papa basololi autour ya le 28 mai wana mais docteur alobi nzembe ekoti na fin mai likambo bomona yango somo te awuta bapota atambola ndenge na ndenge tata molimo santo alobi ntango avandaki natiaki ye mwana na kati vrai mobali nini nani oyo ndako oyo tata molimo santo batata na bamama nzambe azali moto ya ndenge mosusu tosakana te likambo tozali nango oyo likambo oyo ezali ya ndenge mosusu me kuna mobali ayibi kaka nzembe ya mwasi na ye ezali na juin mama wana alobi me nazali kokomprendre te likambo oyo nzambe azali moto ya ndenge mosusu biso na bino toyeba kotambola na ye toyi omona balobi ntintani me ntintani ezali kotuma mbeka ntango akala bazalaki na mbongo te oyo bazalaki na bibwele bakotumba bibwele evandi atumbi me makala eza kolia misunu me fume ezali kokende me eske bakotuna misunu yango banani baza kolia yango mbato lelo komi ozali ntintani oza kotuna o mbomba ji ekene entel te koluka te oyeba nani aza kolia misunu soki oti nyama mekala eza kolia yango fume eke ntintani so oso oti nzambe azali na baenregistrement soki oti kaka ntango baotia basani awa na miso ya mama conseiller direct soki oso oti fume eke mais 2 Corinthiens 9:7 elobi pesa na nzambe na motema bolingo na esengo na contrainte te nzambe bakabolaki ndenge wana nzambe kokakola ye te ye akaboli yo bamama sekret kozala riche sekret kozwa mbongo osala misala omona ozali kotonga otini mbongo na afrique bazali kotonga mpe eza komonana otini na afrique baza kotonga bainstruke yo mpo te oza kotonga na ndenge ya mapamboli te soki olingi otonga na mapamboli olingi osombi mutuka etambola na mapamboli olongi osombi ndako osombi terrain ezala mapamboli yeba kosalela tata nzambe kozala na nyasi na safira te nzambe alingaka moto atambolaka ne ndenge wana sekret ya kozala riche ezali nini ezali kozala na babénédiction na biloko nyonso ozali kosala bato mingi badwi mbongo basalango makambo malamu te akotina na afrique baescroke ye ou basombi eterrain eba litige ou asombi mutuka aki osala accident ememe liwa asombi eterrain ekomi ememe bandoki bango oyaki na babutu balewa nyonso mpo te osombi na bénédiction te ndenge nini basomaka na bénédiction biso nyonso tozwaka ezali ya tata nzambe soki nzambe akaboli yo kokakola ye te awa asengi alobi nga nalingi ntongo kaka lelo abengaki nalingi basuivant bakokisa nga 30 000 euros me ndenge nalobi balengi me nzembo azo te elobi kobanga te kolenga te
Ba musicien, Faki Oye. Papa sengi 50 000 euros. To lembate, Nzamba zali motandenge mosusu. Nkole iza tunaki bambisi boni, bama pa boni. E monanaki, bale balembi. Biso pe sala nini e komonana. Mais kota monana Nzambe ba bonke zalika pemeni awa. Ba tatana ba mama. Toko ron ba compte wana na ba découvert. Toko joie. Nzambe akabola ki biso nyos. Joie salela ye. Nde soko saleli ye. Oh yoko sala après. Abtia o maboko. Osumi mutuka. Ego wumela. Ego memo ba sidonte. Oromo tonga na Afrique. Oro tonga pe a bien. Olingi ko va na famille. Ba maladie pe ezali te. Po de soko tambola na Nzambe. Kontra na Nzambe ezali ndenge wana. Il faut y avoir tambola kana Nzambe. Oji otie liboso. Kanisa le pourcentage ya malamu. Abraham était un monde Nzambe misatu basali koyaka. Bali biso sambela kabatu. Mais Abraham amuna ki Nzambe misatu. Afukameli bango. Mais aiko suka ba makula akolo bana mwasi na ye aluka nyama mafuta. Voye mafuta. Alamba asali bango ba gâteau. Nzambe ba pesa ke ya bien. Ya mafuta ndenge salaka Abel et ndenge wana Nzambe li to otali na poche otali be 1000 euros tena on peut se 100 tata mama kota mana Nzambe ezali ndenge wana te il faut ta mana Nzambe na c'est pas pour vani okumu ba on peut église nga mbongo basenga tata mama souffle tozana ngo ezali aye todio tozana ngo ezali aye tozali awa na France ye botala ndenge bango bamuni pasi papa Simon Kimbongo à 21 120 coups de fouet matin soir batine batono acide côté azalaki kolala ngana kene kuna lumoshi moi place au mukebe béton. Place à toilette Kagwana. Mouké. 30 ans de prison. Boyoka ya tika ki bandako. Atika ba banque. Bam voilà. Tu vas passe ba moni. Tozali komona ba tata na biso. Ba papa conseiller, ba maman conseiller. Tozali ko tala papa Simon Kimba okiangani. Nzali molimo santo. Mikolo nyonso azali kolela ngowa mekala pona misala me misala wana ezali banani musée banani kilongo banani nkamba banani kinkewa banani kunzula banani kaka biso azali nde kobongisa biso batata na bamama papa yebisaki ngango na kokota 2023 alobi mwana nga soki ozali na telefone enregistre ngai soki nzela nazali kolakisa yo okoma pauvre parce que tozali kozwa mbongo tolobisala ntintsani nazali kobongisa bino biso nyonso tovandi ya tozali batata na bamama mais ntango tovandaka toluka nini tobongisaka famille ozali komona mpasi mpona kobongisa famille mais kokanisa te ndenge yo ozali kosalaka kobomaka ba 100 euro ba 200 euro ozali kobongisa famille koleka ndenge papa azali kobongisa biso ye azali kobongisa ngai na yo toyeba yango boke na proverbe 11:24 oyo apesaka oyo akabolaka nde oyo akosonrichir mais yo ozali kobombaka mwa 2000 euro yango 3000 euros kosimba te otia yango okangi nazali na projet boye tata mama mokolo projet wana ekomona nango dépenser plus ntango mosusu mpe komonana te mpo te Nzambe azali kosenga ayebi baprogramme pesa ye tozali kotambola na ye azali na biso azali moto ya ndenge mosusu makambo ezali ebele oyo tokoloba me toyeba kaka ndenge nini batambolaka na Nzambe
tosala te erreur ya koloba a te papa asengi na kopia te papa alobi boye okoza kosalaka boye oza kotourneke boye bapapa toyeba kotambola na nzambe matoi miso makanisi na nkamba papa alobi nini traçabilité ya baécriture ntango tosilisaka bokangi nyonso avo tozalaki na to na oyo todi voilà badépense to nango bofukami papa mokonzi ya paroisse abengi soki na cabinet eza na moto bakotia en charge nango abengi kuna soki papa ye moko abengi papa todi boye tosali oyo bagroupe choral et mouvement bantitani na bino mpe boinformeke na paroisse baeta babenga papa baloba nyonso wana papa koloba boye bon boloba na bana jeteki mbongo bakanisi wana mpona koyaka oyo bazali na programme boye mpo te nyonso ezali ya ye yo mokonzi ya choral groupe mouvement koloba te ezali ya biso toza na programme okende voyage toza na boye bongo te nzambe batambolaka ni ndenge wana te bopesi balobi mais bogarde mbongo na bino bopesi montant ntango bakoloba na papa koloba bon boloba na jeteki mbongo wana basala nango likambo boye ntango bakoyaka wa tokokoma na liste ko batiaki deja boye bosali mabe te bosaleli nzambe nyonso ezali ya ye boloba te ke non biso tolingaki todefile kuna ya mona biso na mbongo non nzambe basalaka ndenge wana te koluka te non il faut mokonzi na biso moko na papa na maboko te bolobi na papa mpe api programme te boyesa na koleki bon mbongo wana bajwa yango batinika yango na kinkewa te baya nango il faut nzambe traçabilité yo parfois papa azali kokelela ezali besoin urgent ya 2000 euros papa apeyi mokonzi awa ana mbongo te mais jeteki eza na mbongo koleki eza na mbongo te tokoloba te solobi na bango ozwa mbongo wana eza kotambola bana tata nzambe te na comptabilité ya paroisse ya Saint-Ouen il faut ezala mpe na compte ya bachoral jeteki dirigeant friki boye compte wana mpe ezali mais par groupe choral mouvement monto wana etiamaka ntango mpe bazosala bantitani kuna mwa likambo bakoprépare likambo monto bakokommunike na mpe ya église aba mpe ezali ya paroisse mais ntango bafukamaka papa papa biso tout na 5 to toana ton mais ntongo ezali reparti boye papa moto akopesa nzela ye moto aza na miso parce que koloba na biso lelo bosalanga kunzulu urgence mo ekoyela amoni likambo alingi kobare likambo wana akoloba bosala nenga likambo urgent maloba bozwa mbongo wana bosala nani likambo oyo ntango tozalaka tata tozali biso na tuna na ndako na mama na bana mais wana mwana oyo parfois yo olamongi na ntongo mbongo eza te mais azalaka na mbongo abomaka yo mpo na likambo moko boye yo ozotuna ye aboyi koloba mwana nga amona malamu te totambola ndenge wana te yango wana biso na fanfare tozali kokende na nkambo ezali ke fanfare ifo ezala bomoko ezala na faki oyo ezali bomoko faki oyo ezali faki pas faki ya paroisse non parce wana ndenge eza kosalamaka baplace mosusu ok bosali mikanda oti komo na yo na bastatut ngai nsima mwasi na yo oti ndeko boke kuna bofunge bacompte alors yo bokomi mpe kobatizeke bato et après bonome mpe bato bamusicien bokomi kocommande wana ezali ngoma tata moli mosantu te ndenge kotambola wana ezali ndenge wana te oyo todi lingoma en otage papa kosala note boyaka bino tu boye ngai nazalaki na montréal mais bakobenga bato azoya te paroisse wana ezalaka kaka boye et parce que azala paroisse na ye mais na nkamba kuna oyebaka ya tata molimo santu nde kuna ya ye moko makambo wana batata na bamama eza mipapa mabe soki balobi te balobi mais tomipesi kingo bakata bosala menge na profe mo elakufa mpo na ye
po te na kokota lola bisengo ya suka te ndelo te naza kosepela nango mais tokoloba totambola ndenge tata azali kolinga bamusicien bazalaka gere kaka na tata mokonzi abule bazalaka jamais bamusicien oyo ya pasteur intel oyo boye non etambolaka ndenge wana te ceinture ya papa ezali parmi baservice spécialisé lingomba il faut batata na bamama toyeba kotambola tosalela nzambe na ndenge azali kotina biso na ndenge tozali kozwaka matei oyo bapapa conseiller bamama conseiller bazali kopesa biso nde yango tokosalela bongo nakanisi ndenge abeleli biso lelo na ntinzani soki otikali na mbongo na ndako jonga soki ozali nango na compte bagape mingi ezali awa kende kobimisa mais soki olobi tata molimo santo azali nzambe na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santo pesa mbongo soki opesi te etali yo mopepe wana ekotika yo te po te kotosa ye abraham alobi na ye jo mwana kende kotumba ye mbeka adi mwana ayoki tata ati adi mbeli akomi kotia ngai na oyo balobi pesa kaka oyo ozali yango na compte balobi te boma mona me kaka mbongo ya pamba nkolo yesu balobi na ye tokopesa batrésor nyonso mokili aboyaki mpo na nani mpo na tata me ngai na yo elobi papa mfuma mbanza tomati na mutuka moto ayi na mbongo tomokita me biso mingi tokitaka mpo na mbongo me awa balobi totia sani totia mbongo me yo wana oza kokita otiki mbongo na ndako okiti oyo nyonso atiki mbongo na ndako akiti jonga kozwa mbongo mpono ojonga na mutuka soki otiki mbongo na ndako okiti po te papa abeleli akomaki mokanda alobi grand tintani me grand tintani ezalaka ba 10 000 euro te grand tintani elingi koloba tosala oyo ekoleka tosala osala ntintani moko na mama conseillère mais ezalaki ntintani mais oyo balobi grand tintani mama conseillère yo avandi ye mpe akomona mais il faut donc lakisa solo ezali grand tintani otikaki mbongo na ndako otiki yango kuna okiti na mutuka biso tozali kokende soki okiti etali yo kokendisa te toza komonaka te o makambo eza te makambo ezali oyo bazali na miso bazali komona oyo balota bandoto bazali komona nga mpe na butu namonaki mpe ya ngai me nakoloba ngo awa te namonaki ya ngai solo namonaki ya ngai papa azali nzambe molimo santo wa tata bamama ntango ezali te sinalingi nasanza na kosanza ebele tovandi na brasil ya 1 semaine 2 semaines alobi na papa chargé keno otala epa papa président délégué kuna nzembo moko adi kuna nga na ye menini papa alobi ke nzembo moko boye nga ye mo moto ayaka ayemba yango na buto papa ye moko aye azoyemba nzembo me ye aza na nkamba nga naza na brazzaville ndenge nini bolobi azali nzambe te o te bazali kombrouye ye o te papa asateki lingomba o te papa azwi lingomba ti ekoma na baframason babaka bongo te donc nzambe akomi formation o te papa asalaka na bato bambonga mabe bosomona mbongo mabe etonga nkamba donc nzambe akomi moto bambongo mabe meki mbongo azali mvwama te mbongo ezali na ye te maintenant si bana nde bazali ba 200 millions ba 1 milliard eza mabe me ntango batulaki ye oza kotonga lingomba ozali na mbongo alakisa banani bato te tozali bariche e tozali bamilliardaire ya nani ya kimbangu oyo tozali nango ezali ya ye kobanga na yo te kolenga te si bapushe eza koremplir ezali ya ye mpo toza kotambola na ye na bosolo tata mama kimbangisi soki ozali na pasi na makambo pesa na ye landa ye salela ye luka oyeba nini ezali kozanga yo likolo na se ezali ya biso mosuma ezali na biso kilongo toza nango ma ya nsimba diamo lor mien eza na biso e totambolaka ni mikolo nyonso tozali kopuma na babutu toza kobuna bitumba toza kolonga mpo te ye azali nguya na ezali bendele etelemaka banakala tata mama
tosala mosala emonana makasi oyo bakojonga ndako bojonga ndako koluka te ke 8 octobre oyo ezali ya ndenge mosusu e tozali kokende touti na le 3 tokende le 12 octobre batata na bamama likambo ezalaka na ntina yango ntina ezali mpona nini tozali awa nasilisi bongo na kombo ya tata ya mwana mpe molimo santu amen. totonda maye oyo papa révérend apesi biso na kombo misato ya boye na kombo tata mwana molimo santu. Merci.